Mona 1910 ya kala min samu bona mana min samu min me kala tata yani we kalu vila kana monosia wutuka dia kamona 1918 dia wampela ina ntima upamu kini ani papa ni kafue wena kuna Elizabethville koma dia benadile nganga mana yani prisonnier e bobu yar sia woto ko dia ka mo 1918 yani vo swazaba ntangwilana bobu ntangwi fueni muzaba vo tata simoni kimbango inani est-ce que kuikila lu kuikila ngadio kalu kuikila ngano dia mudina ko Goya tata molimo sant tata simo kimbango kyangani ezali pona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso boyoki Goya tata molimo sant tata simo kimbango kyangani ezali pona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso boyoki ntango oyo ezali ntango na biso bamama batata bakimbangise tozala très unis tobanga na biso te tokolo ntango oyo ezali ntango na yo lakisa oyo nzambe na yo apesaka yo kubanga na yo te batwala bazala kucholaka mwana na ngai mama na ngai tata na ngai nzambe asi akanisi yo asi akamati lokwa na pesi yango apesi na yo muto pamba ikoleko ya banzembo ya mawa ekozala lisusu te koleko ya bato kaka kosepela na kosepela po nzambe esi akanisila biso banda kala Goya tata molimo sant tata simo kimbango kyangani ezali pona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso na kulungula loko na binu wana ya mutuya na kupesa mwana liboto ba kubimisha na mbu makitoko ya mwana na kuchia binu isika moko
Nzambe oyo ajwaka te asali nini basi bayibete tango na bango esi ekuki bokotika yango kaka biso tokolokota yango kulokota boka bwana te bozala na bolingo oyo nzambe aza kosenga na biso tokolonga na biso d'ailleurs tosi tolonga Mama nakataka to persevere soko boza kutunga kasima wana izali fote na ngaite bore prochain ngaite papa lubakite